makambu mususu elekaka na mokili kaka soki babeteli yo to pe eleki na famille na bino comprendre ba réalité. Jeune fille ya kitoko na kombo ya Blandine mwana mayele enfant chéri ya mama na papa akufaki po akendaki kolongola zemi. Kasi tanga akufi alongoli zemi akufi azonga lisusu na mokili revenante. Oh azonga ndenge mutasa akufa bakunda na gokunda kutu akufelaki nini zemi yango ye akendaki kolongola alongolaki yango na système nini nzoka balongola zemi mususu na milangi batie milangi na libumu ngai epesi ngai mutu kozwa lisolo oyo na sengi na yo bokota bayaya basi bakota bayambali bakota robeta lisolo oyo pona kote ya kaka ba jeune mikolo pasi ya kosakana te mutu oyo akufi na kolongola zemi mais bakundi aye kozonga na bomoi pasi yango tokobetela lisolo ya lelo makambu oyo ya influence oyo ngai nazali mwana ya ngai nazali ndeko ya oyebi ngai tokanisaki lokola makambu oyo esilaki bongo na deuxième république série ya Maréchal Mobutu Nzoko azali continuer l'histoire moko triste epesi ngai pasi ya kosakana te vidéo ko tozali sur la toile batindeli ngai vidéo wana oyo namondi un certain Patrick Alexandre. Patrick Alexandre est manager il y a Mood Bar. Mood Bar est restaurant bar quelque part na Upen. Alors, il a été tabassé à mort par un certain monsieur Amos. Amos il a nani. Amos il a un certain général. Amos, il a un général. Tu es général ni mais comment la commune Amos. Beaucoup de rabiso azali Amos nani général nani. A Betty manager il y a bar restaurant bar Mood na Ipen Patrick Alexandre pour la nini pour la kaka aboya ko pesa ye chambre ala na ba so yebite ski ba camarade yi balé ya basi to bas na mbetu moko to yebite est-ce que chambre ezala ki occupé ezala ki te to aboya ki okotsa mobali moko na basi ba na chambre et pe si passe ya ko sakalate degré oyo Amos il paraît moi en général ndenge a Betty Patrick Alexandre moi mutata à la goni déjà il continue de frapper toi tu me connais ya ba intimidation ya bozala ka ti lelo to kozonga na émission ya lelo condamné à prison à vie. Un docteur au Nigeria est condamné à prison à vie pour la violence qui moi il y a 16 ans. Moi il y a 16 ans moi azali nièce ya moi sinaye. Pendant que moi ça qui na kamusala yesoga zongi na ndaku to éviter et comme il fréquente est-ce que to bangun abusaka to basakana ka bangombale pour moi il y a 16 ans azali parce que déjà bali ko koma majeur ayebi makambo azali ko sala mais avantage na yezali pour na âge ya muke azam mineur akokuna no 18 ans te kasi bana ya 16 ans belé ba yebi makambo basalaka tala docteur oya ko ina mbeba et surtout moi qui ofunda ba condamné à prison à vie na ba mboka lokola ba Nigeria pe donc isoki muta violé prison à vie. Donc, Makambango, comme il fréquente, les gens au Congo démocratique, ils partout. Tout comme ça, nous avons une émission, il y a Lelo. Est-ce que femme mariée, tout moi si à Libala, et Zali, malamu, pour naïe, appelle sa numéro, à côté de la moutomoko, son nanzela, est-ce qu'on peut savoir le numéro de tantine? T'es quand on a marié, t'es peut savoir le numéro, sur la camarade, appelle ce numéro naïe. Wana, comme une dumba, et Zali normal, toi, une normalité. Bon, yo Zali femme mariée. Mutalingi ozali koboya mais pesi quand même rendez-vous beaucoup de nabo kina restaurant mais nga marié mais na restaurant atolia tant ta femme mariée OK ko lia na mutu na restaurant intention na yo ezali nini ndeko mwasi oyo aleli. Mais je vais m'adresser aux femmes mariées. Écoutez-moi très bien. Une femme mariée qui donne son numéro à un dragueur est une femme infidèle. Je le dirai haut et fort. Si ça vous énerve, tant pis. Si ça vous parle, tant mieux. Une femme mariée qui accepte de l'argent d'un dragueur est une femme infidèle. Une femme mariée qui accepte les présents d'un dragueur est une femme infidèle. Et j'irai même encore plus loin en disant, une femme mariée qui se ramasse pour aller s'asseoir dans un restaurant, pour aller s'asseoir dans un bar ou je ne sais où, pour prendre un pot avec un dragueur est une femme infidèle. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hidrokinone
soki ezotambola basheri bazokoyama yanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenju ozali kolanda biso ozali na Nigeria, ozali na Gabon, ozali na Benin, ozali na Burkina Faso, ozali na Mali, ozali na Suède, na Venezuela, na Brésil, na Turquie, epa ya papa Jean-Marie, na États-Unis d'Amérique, na France, ba oya ngai na Belgique. Mbote na bino bisika nostu bozali. Yebisa bandeko papa Fiston Abandi, c'est un grand rendez-vous du donner et de recevoir awa na Radio Lokole télévision. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Yo mutu allez abonner, merci mingi na confiance et peu fidélité. Kasi soki ba liboso yo o mona biso do senga kana chaque fois o s'abonner, soki o s'abonner, comment ça na raté ko fina bongo cloche à notification pour na orata ka ba programme na biso ata soki mu kete. Grand merci na Michael Josh qui continue à être là à travailler au four et au moulin pour na bote la émission qui toko boy. Cela veut dire que Michael Josh azali bongo sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole TV. Tout sengi na oya ya o se na biso. Bon s'abonner na deuxième chaîne na biso une nouvelle chaîne Oyo donc leki ya Radio Lokole. Kombo ya chaîne ainsi que zali Afrique Masolo TV. Kuna tozo beta masolo presque nyonso ya africain nyonso erbo ba odu ya bato. Donc information générale. Une chaîne de divertissement et quoi intenten bino comme il se doit kaka lokola grande sœur na Radio Lokole azalaka to s'abonner kuna ko ceux qui vraiment zali fan ya Radio Lokole o lingaka papa Fiston kota pe na YouTube beta Afrique Masolo TV comment la photo na ngai bimi pour s'abonner vous avez besoin abonnement na bino wana et ça la kabiso bien courage pour te continuer ko beta na bino Masolo ceux qui ko kota na Afrique Masolo TVT benga biso to continuer la yo lien ya Afrique Masolo télévision. Michael Josh apesi abimisi ba rivage ya sika kota na site ya Michael Josh tala ba rivage ya sika pona été ma collection ya sika ebimi kota sala window shopping commander yango okozwa livraison à domicile na répétaka chaque fois soki ozokoka kokota na site ya Michael Josh te benga biso to kotela lien ya site wana okota puis to pesa au numéro ya service clientèle pona o solola na bango. Yambo to sola le solo ya Blondine tika to développer à titre oyo moni bongo na sommaire. Mbala moko to ke na ville province ya Kinshasa na Ipen quartier étudiant, Ipen de Kenan Sango ba étudiant, oui ça ba étudiant, ba bandi ko abuser na bato étudiant na moto azali futur cadre ya lobby pour na comporter appartenir comportement na ye et ko la gisa lo lenge nini ya kozala. Lelo ba politicien oyo bazo ko yiba mbongo ya l'état, bazo sala ba kamba be. Est-ce qu'on peut dire est-ce que ils étaient ou elles étaient des étudiants voyous tout ndenge nini? Pas ya kosakalate image oyo ezali ko leka na réseaux sociaux sur la toile, ba tinde de monsieur yango, comment est-ce que un certain Amos, si on a évité ce que Amos, c'est-à-dire sobriquet, c'est-à-dire comme on a Amos, on n'a pas déterminé. Kassi, Yepé à mon anité, et Mikolo, Passi. Amos, c'est-à-dire qu'au bêta, Ndeko Patrick Alexandre, c'est-à-dire général, il y a un certain restaurant bar, na combo ya mood, on est mood. En anglais, mood bar. Na évité, c'est-à-dire restaurant bar, c'est-à-dire na hôtel wana, et ça na hyper nu pareil. Alors, Amos yé azali nani azali paraît mon en général mais étudiant na Ipen. Il paraît à qui wana ba meli masanga ba le moi mucho poka kaneza laka. Alingi siko akende ko passer nuit na deux jeunes filles, deux jeunes femmes ou azaki na bango. On n'a pas précisé est-ce bazaki bas naye, ba camarade naye, on ne sait pas. Alors, Patrick qui est le gérant, il y a restaurant Moudba à Boyi. Na évité ceux qui a boya qui copé sa bango chambre, tout a ce qui bango chambre et ça occupé nous surtout on n'a pas compris donc hier à l'ingaki ce que d'ailleurs peut-être occupé à l'ingaki va ça mouton va tcha bango to Patrick a boya qui mobali moko na basimbalé là on n'a pas précisé mais ce qui est grave Amos est à moi en général yo yebingai je vais te faire voir au lingi tenga na bas dans la chambre so bandeni ma femme est consonnée dans le baboko ka voir abandi ko beta Patrick Alexandre, manager, il y a Moudba, monsieur le manager, vous devez porter plainte. Na Kolo restaurant Moudba, il y a Makambu, il y a influence, il y a Ngaïmoana, il y a Ngandekoya, et ça n'a qu'à tilelo, donc quand il y a le ici dans la deuxième république. Et continue, il y a ce que tu image, ce n'est pas beau à voir. Et puis, Batou comme ça, yozo beta mout, ozo menacer mout, na sikane ya musala, et tu filmes, tant que film, on a l'intention nini.
Quel na réseaux sociaux non au publier yango ça la preuve na yo au bossa de ketango filmer wana e kozonga la yo moko Amos Alexis ilongi na été kaka ilongi to moni wana ya Patrick ne bali ko tout ya Patrick presque moribond il est devenu immobile azo bouger le souté na la bague na tondi ya kufu mais il continue de donner des coups et longi tala makala longi na monoko moi sur les images wana ezati ni on tu le vois photo mkiona mona so que vous avez besoin image wana otini sur la privé to cotine de la image wana large diffusion pour la image wana justice Amos il faut to yeba yo ozali Amos moi na général nani Amos bandi ko ipen na yebi na radio lokole ko tala ngona ipen et belé boye bisa biso tindi na biso la photo ya Amos a on a radio lokole to publier na peu Amos to so Amos comment tu veux influencer au ça la influence à papa na yo qui serait un général s'occuper papa là qui s'occupe papa to papa ceux qui est un général pour na on va la combattre battre le quoi la deuxième république ça on a plus besoin de ça tu es un étudiant il paraît cadre à lobby il faut un exemple pourquoi avoir deux femmes dans la chambre moko ceux qui chambre là qui ça va ceux qui là qui tu dois faire un problème pour beta manager boy pas si à ko sakanate au te ba quitter Tolobi. On va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Tolongwa na République démocratique du Congo to kenesika aboye na Nigeria et pas wapi affaire viol de tombeau qui na mokili ya kosakana te koto na Congo démocratique viol OK na Congo Brazzaville viol ozongi boye na Cameroun viol OK koto na Nigeria viol un jeune docteur yé bauti ko condamné prison à vie à perpétuer personne à vie pour la nini pour à violer mwana ya 16 ans mwana ya 16 ans ya ngona ni paraît ali nièce ya mwasi na ye nièce ya mwasi na fana rapport na ye na uté ko ba ngone bandeli awa jeune fille à 16 ans a comme presque une grande fille déjà hein? Parce que to yebi yango basi ebelé na village to baboka so ba âge ya 14 ans musuku 12 ans mais ce qui moi la considère 14 16 ans et surtout moi la mwasi moi la mbala ko comprendre moi la mwasi à 16 ans ayebi makambo ça parce que ba jeune fille ebelé zo mona kuna ba bandi ko to ça parce que moi à 16 ans akoka ça va personne à 18 ans au kundima to 19 ans ça presque ma génération moko ye to binini est-ce que docteur a abusé na moi na wana to akomaki deuxième femme là est-ce que ça li jalousie et pas il y a tante na bango ali moi si docteur pas que ne kofunda ya bakamsu basi ça on a famille tant yo ke kofunda sikoyo bakambu ekomi oyo un exemple à suivre est-ce que boko suka ndenge nini bakangi docteur à prison à vie sikoyo esali nini okoboya na mwana na nièce na yo to boko vivre ndenge nini est-ce que ya ba accusation mususu ya viol total na ngo PR moko hein. Est-ce que ça y a complicité Bayokani, peut-être nièce, yo séduire. Mobaye nangai, ça peut être ma bien, pour qu'on a que de funda, ça la boye poto, mokangaye, la tika na bien, on ne sait pas. Alors, na ba zouzi, ba kondi, ba accusation sur un viol, bon ça on a très attention pour ma belle au kota. Tout, tout dit marale sur thème sur la rapinion. 17 des en anglais, docteur, bakangiye pour na viol. Est-ce que violango mwana wana yem tsalaki ba ku to lakisa kibino di solo ya mwana moko awa ye angera venger maman na ye akoma ko bima na mobile maman na ye pour la vengeance ya maman nenga botaka sundola kai donc ba kai ça est légion ba zuzi wa samu makambo oyo botika avantage te kamwale ko bagi fréquent l'Afrique du Sud okomona maman papa na mbongo ayoka na mwana ya moi sinon ko sa lokola papa violenga au côté prison. Donc, Bazouzi, ça la attention, dans ma cam, c'est du viol. Mais ça la jugement très bien. Puis, on a compris comment est-ce que Moutou a violé, on continue la prison à vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est derrière? À moins que ça la loi, il y a Nigeria, il peut se faire Moutou, qu'on soit pour ça, quand on a Oyo, n'a pas beaucoup comme Zoussou, pour ça la Angele. L'andana, nous, moi, reportage, il y a des Oya Sali sur docteur Oyo, condamné à prison à vie parce qu'il y a Magina, nièce, il y a moi, il y a 16 ans. Suivez. Ba condamné docteur au prison à vie retour na sali nini pour ba condamné prison à vie aza marié mais nièce moi sinaye avant da Canada coutant moi sina bimakaye chaque jour ko kendaka ko remplacer moi sinaye pas nièce donc abuser na nièce ya moi sinaye pendant des jours hein des années a commis ça penza moi sinaye chose grave moi na wana azaka kana 16 ans aza mwana moke mais docteur oyo a abusé naye donc comment qui quotidien naye tous les jours va se prendre bango yango ba porter qui plainte hein
moi si na porta ki plainte yango kendaki na justice ba vérifier ba information que eza likambo solo abandaki ko abuser na mwana ngani ya muke ya 16 ans. Donc papa oyo a perdre Vineka Boye aza docteur qualifié mais buzoba a contrôler ba pulsion na été et mimi na boloko donc ba condamné à vie. Boko tuna eleki wapi eleki na deuxième boka na biso elengi o babenga Nigeria kuna matière de matière docteur ango komona docteur Femi Olaleye vote donc niwana ba condamné prison à vindenga zawana bozomona responsable grand garçon et tout mais azane muto makambo mabe a violé mona muke à 16 ans. Merci la famille na relié bino ba information hein en France 24 TikTok BFM à TikTok hein journaliste na bino étant moderne journaliste est de la fin en matière de matière toi sans frontières journaliste sans frontières à ta période de guerre que dans vos matière to la bino na TikTok. Merci toi partenariat beaucoup melanga na Instagram beaucoup melanga na TikTok nanga en privé donc c'est de ça qu'il s'agit la famille. Je vous fais des gros bisous. Totika la kaka na makambu ya mabala ndeko oya zu préoccupation atuni mituna pe expliquer to na lingi pe bino esiko zali papa esiko vandi mama esiko vandi na yebi ke bovai na canapé na salon na bino posali kolanda radio le coller ensemble mais tout notre ko tuna boutique la suba commentaire kuna est-ce que moi si alibala esengeli na ye apesa ka numéro pour soki muta draguer na nzela parce que moi si alibala et surtout mikolo ko mona jeune fille maman 35 40 43 45 ans ozo ko mona ye le la jeune fille ata emisio ke abala okondima to mona ye ka le la jeune fille. Est-ce que ceux qui va l'ignorer dans nzela moi ça libala muta sengio numéro il faut opé sa numéro ce que opé ce numéro est-ce que oza considéré comme étant ndumba to ndengenini parce que ya batu mususu no alingi sono na ça moi ça libala marié premier te pesa ka numéro to ça la ka ba camarade yo moi ça libala aussi pe numéro opé si o sali malamu to sali mabe pendant que opé wana tango bali ko solola bo solola a invité comme étant ami est-ce que moi na mobile ya kwa camarade moi cité tente ko ke il na restaurant comme étant ami yo moi ça libala mais OK ko lia na restaurant na mobile mususu et consort soki par hasard bakangi yo photo batindi pa mobile na yo papa bana to okuta yo okoloba nini azali muninga na ngai e bandaki ndengeni est-ce que ezali malamu to ezali mabe moi ezali préoccupation ndeko oyo alobi landana nu message to maloba oyo mama oyo apesi yo pe bozota na biso kuna mama papa tikela biso commentaire na si wana parce que ba commentaire na biso za kitoko mingi sungaka biso to améliorer et sungaka pa koloba solo ba yeba way to stand ba en anglais pour na baso ba conseil okende forward landa makam oyo mama oyo alobi sur moi c'est libala oyo soki ba draguer azo pesa numéro de téléphone suivez. Désolé si ma vidéo vous choque encore une fois de plus mais je vais m'adresser aux femmes mariées. Écoutez-moi très bien. Une femme mariée qui donne son numéro à un dragueur est une femme infidèle. Je le dirai haut et fort. Si ça vous énerve, tant pis. Si ça vous parle, tant mieux. Une femme mariée qui accepte de l'argent d'un dragueur est une femme infidèle. Une femme mariée qui accepte les présents d'un dragueur est une femme infidèle. Et j'irai même encore plus loin en disant, une femme mariée qui se ramasse pour aller s'asseoir dans un restaurant, pour aller s'asseoir dans un bar ou je ne sais où, pour prendre un pot avec un dragueur est une femme infidèle. Vous savez, l'infidélité ce n'est pas le fait de se retrouver dans le lit. Non. Ça, c'est la concrétisation de tout le processus. Ça, on appelle ça cerise sur le gâteau. L'infidélité commence à partir du moment où tu acceptes délibérément de donner accès à un autre homme en dehors de ton mari à toi. L'infidélité commence à partir de ce moment-là. À partir dès lors que tu donnes ton numéro à un dragueur, l'infidélité commence à partir de ce moment-là. La tromperie commence à partir de ce moment-là. La semence est semée à partir de cet instant-là. Voilà pourquoi je vous dis souvent de faire très attention. Faites attention à qui vous donnez vos numéros. Faites attention à qui vous laissez assez. Si vous n'êtes pas capable, en tant que femme mariée, de hisser votre mari au-dessus de tous les autres hommes, vous serez très infidèle. Quand je dis souvent qu'aucun homme ne vaut mon mari, je le dis en connaissance de cause. Parce que je ne vois pas cet homme-là qui le vaut véritablement. Je le mets au-dessus de tous les hommes de la planète. Mon mari est au-dessus de tous les hommes de la planète. Si bien que quand je dis qu'aucun homme ne le vaut, je le dis et je le sais. Je sais pourquoi je le dis, je le pense et c'est comme ça. Je ne vois pas pour quel être humain,
pour quel homme je vais sacrifier mon bonheur, je vais sacrifier mon foyer, ma vie de couple, mon mari, mes enfants. Je ne vois pas, il n'existe pas. Cet homme n'existe pas. Quand les gens viennent vers vous là, ce n'est pas pour vos beaux yeux. On est d'accord? Quand tu es une femme mariée, tu dois te discipliner. Je suis énervée de chaque fois dire les mêmes choses à certaines femmes qui se retrouvent après dans le lit et qui m'écrivent, qui m'appellent. Cette année 2024 là, si une seule femme mariée infidèle m'écrit, je vais l'exposer. Je dis bien, je vais l'exposer. Cette année 2024 là, si une seule femme mariée m'écrit pour me dire que oui, j'ai fait une gaffe, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais l'exposer. Là, je vous préviens, je suis très remonté. Je suis très énervé. Vous n'allez pas donner à ça aux gens et finir après dans mon inbox en train de me déranger pour... Non, 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 non. Que chacun se discipline. Que chacun prenne sa vie au sérieux. Je parle avec tout mon sérieux là. Je suis très en colère. Très en colère. C'est quoi ces bêtises là? Non, c'est quoi ces conneries là? Il y a quoi? Si vous n'êtes pas capable de vous mettre dans un foyer et de vous asseoir dans un foyer, mais sortez du foyer. Sortez du foyer. Sortez du foyer. Et si vous estimez que les bêtises d'un homme peuvent valoir votre dignité, mais foncez dans votre délire. Mais franchement, j'en ai ma claque là. J'en ai ma claque. Vous savez combien d'hommes viennent m'écrire en inbox? Vous savez combien d'hommes m'écrivent sur mon WhatsApp? Est-ce que vous savez? J'ai déjà partagé avec vous ici la stratégie que moi j'ai mis en place pour réduire ce genre de choses-là. Moi, je ne suis pas le genre de femme à qui on écrit à des heures données. Non, 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 non. Tu ne peux pas. Tous autant qu'ils sont sur la toile, ils m'écrivent. Ils savent comment je les récupère. Yaya lisolo ya Blondine ezali pena mulaite te kobeta lisolo pona kopeni okota lisayo makambu muse comme la kabiso na mokili eza pasi ya kosakana te yango na benda kabino matoyo chaque fois yaya radio lokole oyo kotala ka yango yo moko te soki ozali yo moko likambu te pona yebike ba décloquer ba Alexis ba papa Alexis ye akataka radio lokole te ayo kanga ta na écouter ata zo mona ngai te abin na yo kata mongongo ya papa Fiston pona consoler nga de grand tongo déjà le matin yango mosala ka effort na tongo déjà bande ko yango déjà radio lokolo ba aux États-Unis na bozu yango na butu na tongo tango la muka eza déjà na téléphone na yo. Ndeko Blondine azalaki une jeune fille il y a ba vingtaine d'années entre 23 to 24 mobubu, une très jolie fille. Très jolie fille. Oh 23 24 oui, non. En fait 20 entre 20 et 23 parce que a joie qu'il a nos diplômes d'état. Azalaki na 5e des humanités, oui c'est vrai. Azalaki te parler ko dubete pa mais à côté qui classe na retard. Azalaki très intelligente. Oui, ba jeune fille bazaka très intelligente. Donc douée. Donc yepena na classe do anob maka première de la classe. Oui bi ma fille so ba considérer ba 16 ans, 17, 18, 19, 20 kuna bazalaka na ba copain na bango. Ye akutelaki na copain oyo abande kulinga ibande kulinga na makasi na copain balinga ki. Alors, vous voyez bien, à Joana, autour de nous, c'est la 5e, la 6e, au coin de la fiancée, na yoto copain avec pas parents, et parents va éviter qu'il y ait un copain, mais il y a un copain, à la copain. À qui n'a pas copain, Hermoko, car les a la caille consort. Alors, à Zapé, la ninga na moussous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, Blondine a tombé enceinte. Donc, nanabe ngai fiancé te me copain na ye ataki zemi tango atie zemi wana et pesi mbaimbai na kolobani pa ba parents ngai fona kende kelasi na si kelasi te na koyebisa papa nini na ko maman et pesi traumatisme ya kosakana te. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Blondine a ke ko tuna conseil et pas ya baninga na ye parce que ba parents ba yebite ya sa ina chérie mais ba ninga na ye ba yebi atuni maninga au kutungani na ali awa na ça déjà na retard na kosala ndenge nini baninga ba yebisi mais ça petit problème okolongola yango kaka sala ngo petit problème à l'époque ya système oyo comment soki muto alingi a avorter aucun hôpital ba ko avorter na ba mboka musu ba avortement balingaka ba mboka musu ba lingati mais ata o balingaka ti soko ki ba kosala yango na ndenge moko ya professionnel kasi baninga ya Blondine ba memi e pa ya mama moko boy mama wana espérer il paraît ya professionnel na kolongola ka batu bazemi basi bazemi alors alongola ka yango na méthode nini
batuni esiko ya tuni on a vu non maman système wa salaka on ne sait pas salaka neto ke deka kuno komona muninga na emoko amemi epa ya mama wana tango amemi epa mama wana ayebisi eboyi mama na bi osatuni mama okolongola ngonde na bit non desali awa tolongola ngo boye bayaya bazui milangi kaka mi obanga milangi o milangi ba tuti milangi ba tena bouchon allez ba kotisi yango na resto ya mwasi e konso e ba kuna wali osala mouvement e kati kadetsu ke kataka matrice to ke kataka nini pona sikoto makile bima zemi elongwe ya be bogocha milangi na nzoto wa c'est impossible non te tout ça la kaka ndengo wana muninga na abi oui. Moi, j'en ai fait à plusieurs reprises, 3 fois déjà. 3 fois, ne croyez pas dans la vie, si vous avez fait quelque chose, ça a réussi pour vous, et c'est là où ça va réussir pour l'autre. Chacun a sa chance. Est-ce qu'on commis? Voilà. Alors, cette fois-là, tellement elle était émotionnée, Blandine, la fille à papa, fille à maman, donc elle est très intelligente, papa n'a pas contact sur lui, elle était obligée d'accepter. Maman a 5 maman monta moko X, a ju monta wana a pesi. Alors, alors, chose grave pour elle, ça n'avait pas réussi. Blandine panaye et Simba quitté. Blandine basalaki cérémonie wana ya kozobina ngo tout à côté na libume konso yé panaye et sila quitté de douleur et les gars qui m'a cassé. Bref, Blandine a koufaki sur place c'est pas maman douleur et les gars qui na so ekataki nini so nini Blandine a salaki nini a koufaki. Tant que Blandine a koufi et puis simbilinga on était obligé ya ko informer parents na yé maman wana ba kangiye ba kena ye konso donc et ça là qui m'a bien on s'arrêter pour vous épargner ba détails mususu ba kundi Blandine ba kundi tango ba kundi Blandine ba kei maman na komaki na souci aller là ka chaque fois moi na ye aller là ka chaque fois moi na ye aller là ka chaque fois moi na ye Blandine ayekoya na pongi ya mama na ndoto ayebisi mama kolela te ndenga na kufi boy na kozonga Blandine yo kufi okozonga ndenge nini ote na kufi boy na kozonga mama ezaka ndoto tondre nini mama tina 7 mama continue à pleurer à s'inquiéter pour la jeune fille na consort Blandine na kozonga sous des infos maman ne t'inquiète pas ndenga na kufi boy na kozonga ka un jour bakunda pe sila et sila ka ande sila wana et les cas quelque temps après 3 ans après maman ya ba Blandine ayeko bota azuzemi ya boti tanga boti mwana wana bota ki textuellement lokola Blandine na ba caractère na yi na elongi na pembe nyonso na do so aussi faut ya bébé ya Blandine ozuni ya mwana ndenge moko tango mwana koksi ba 5 ans 6 ans 7 ans degré ya mayele wana même chose na Blandine et maman comprenait que Blandine est revenue car oyo fille à papa fille à maman azongaki na ndengo wana ça yite que na zongaki abimi revenant te Blandine Blandine a botami na famille a mes caractéristiques est-ce que et ça la marapé et ça la rappé c'est que bien voilà tala lisolo ya Blandine et suki ozaki mukuse partager peut-être les solo oyo et sungiote mais tant yo betango et ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala allez tosuki awa portez-vous bien santé les faire à tous chap et tchara.